Ndenge na landi vraiment histoire aza criminel abomaki. Bien sûr. Et paf, directement. Abomaki. Plein dans le mule. Ah oui. Biso dosa la banquette. Parce que na Congo ana banquette oyo ba internaute bazo sala. Il l'équipe même oya o ba sala. O ba sala na Congo ana. Parce que alinga akoka ko tika mwasi wana te. Tant que moi, on a eu un secret belé. Ah bon? Parce que la femme, Maman Blanche déjà, elle a eu divorce. Maman Blanche, elle a un secret à ministère, secret à mobile, secret à famille, mobile. Donc, elle a un secret belé. Ouais, elle a un donc, pas Marcelo, elle a un sympathie. Parce que Marcelo, elle a un tonton moko boye. Alingi honneur, alingi dignité, alingi gloire, alingi onyo soka ya likolo. Solo la vérité. Shindy na mambila be. Carrière ya mutu ya ngona nde ba kontaka. D'accord. Ba contacter que wa yemba danger ko leka maman bilabe ona ya yemba danger ko leka tel non. Et puis Shindy a sali no album te vraiment que ozo confirmer que o banzembu pende kanga neti ba beyanga ba nani non. Donc ça veut dire que donc bozo linga bo comparer ezaka bozo comparer emsusu na fanatisme. Même mata ezaka to likambo ya jaloux ezali likambo c'est clair. Capacité maman bilabela zana ngo ezala beauté ezala danse ezala ko solola. Shindy azana ngo ata azana ngo ta indemnité. Maman Bilebel va comparer. Parce que rien à voir avec Shindy. Shindy jusqu'à présent, malgré elle chante à merveille, à un barakitoko, mais azaka kana orchestre ya quartier laté. Ibandeli, ezaki libala te, ibandeli ezaki viol, tanga yaki bakataki mukadi ya ukata. Si vous avez déjà mon cas déjà à côté des gens à quatre au sale. Ah, au tika les gars. Les bandits qui violent, pas frise à tika à 5 ans. Les formation, papa eu formation, papa eba ki loka lingi. Eba ki ba objectif na ye carrière na eba ki nenga o memelango. Pas. Abinas il faut ce comme c'est les moments. Orchestre mutu ba ko vanda te ko vanda à 20 ans 30 ans. Non. Mais il y a un bel night, au tika OK. Mobile na ye siko na bandi les ara viol. Vous comprenez? Oui. Mobile na yende eza sikoyo. Solo la vérité. Nga déjà ko toucher moi si ya mutu, ko toucher bana na ye naza contre. Parce que oui rason pas na mabe na ye. Tout le bakate que oui rason non, aza mabe belé kutu. Mais je pense que le règlement il faut ici la entre biso na biso le téléphone biso na biso et puis pas besoin que tu regardes na écran ko loba pose obima ingrat vous comprenez parce que vous avez un orchestre mutu na muta sala yo solo la vérité pour okite mukadimo na mutu mo boye o il fallait pas nandimi album nanga esala nango 10 ans parce que album banana banango 10 ans. Donc ça veut dire que ça ils a choix on a ça na lingaki donc ngamoko na sala yango malembe que na leka na parcours moko boye mususu que tu regrettes après quoi et au baby ça vision na ngai mususu ko baby ça image na nga na zana ngopona mibali so leki na parcours oyo ba kitisa yo mukadi sans consentement na yo ça veut dire que même bolingo ya solo soke yé ozwa na valeur. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue sur mon plateau. Dis-moi tout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir encore une fois
la très chère, la sexologue, la belle, c'est Miss Toula. Bonsoir Miss Toula. Bonsoir. Comment La tu chanteuse. vas? Oui, la chanteuse. Ça, j'ai oublié. La chanteuse. Comment tu vas? Ça va bien. Voilà. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de Pasteur Marcelo? Qu'est-ce que Oui. tu en penses? Pasteur Marcelo, Mm. Marche Lelo Ezalaki. Mm. Il y a Maman Blanche par rapport à... Il y a Mwasi Naye Akufaki. Je ne sais pas exactement, parce que pour ne pas critiquer les choses que les autres ont fait, ne sachant pas les pourquoi, les comment de la chose, donc na linko critiquer te na lobi marche moko ezalaki na habité pour la marche wana il faut justice wana peut-être pour aller à la justice pour na que porter Marcelo plainte pour na kota boloko kabomai mwasi na ye ou bien autre chose, ça je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu en penses par rapport déjà à discours il y a na libala na ye, en bref quoi, qu'est-ce que tu en penses? Hey, ndenge na landi vraiment histoire aza criminel abomaki. Bien sûr. Et paf, directement. Abomaki. Plein dans le mule. Ah oui. Biso dosa la banquette. Parce que na Congo wana banquette oyo ba internaute bazo sala. Il l'équipe même oya o ba sala. O ba sala na Congo wana. Kobo santé département recherche et ça la mon casse. Il faut féliciter bango. Département recherche. Non. Na biso bazo luka ba preuve moko donc. Na biso il faut la condamner. Ah ouais? Parce que abomi. Abomi mwasi na ye. Parce que alinga akoka kotika mwasi wana te. Tant que mwasi wana ebi ba secret belé. Ah bon? Parce que la femme Maman Blanche déjà alinga yi divorce. OK. Et eza na basi mususu même na so tani ba film ba mafia. Basi mususu ba na interdiction ya divorce. Ezala na présidence, ezala na omone Diana, princesse Diana. Là nga bimisa mba moko ba pourquoi ba éliminer qui est parce que ba ouais kotika moi sa bongo te. Wa yebi secret ya royaume a senga divorce jamais. Parce que ça veut dire que le roi yeba secret. Quoi que le baron le baron pas mobile nae parce que tant on commis déjà na mobile na ou le beta ba solo o il est kake msuna na couple na yo zalaki. Donc yango senga ba ko kotika ite yana basi mususu tango bali na sika moko bo songolo pakala. Oza en droit divorcité. Parce que ça veut dire que okende na makambu ebele, okena secret ya Maman Blanche alinga ke na secret ya ministère, secret ya mobali na ye, secret ya famille ya mobali na ye. Donc azaki na ba secret belé. Oya alinga ke nango. Donc pas Marcelo elinga ye simbate. Parce que Marcelo azala ba genre ba tonton moko boye alingi honneur, alingi dignité, alingi gloire, alingi onyo soka ya likolo. Vous comprenez? Kotika mwasi wa yebi vi na yo. Vite que il y a 2 ans, 3 ans. Parce que il y a ba année mususu même olinga ko bomba likambo bomba mususu parce que et obima kaka. Parce que 20 ans de relation ils tenu 2 ans. Hein? Donc ça veut dire que moi ça yebi makambo même oyo yebi ça été à découvrir en yemoko. Moi ça bongo otika été. Azaki de pona yezaki obligé à éliminer. Vous comprenez? C'est triste. Donc, sur l'andeli banquette. Département recherche. Au monde, vraiment, qu'il a éliminé qui a éliminé. C'est ça. Donc, il faut la condamner. Il faut la condamner. Et puis, il faut la quand on a été marche zalaki. Donc, tant on va marche, bon, il faut bien avant de se préparer. Là, on a été. Donc, il faut vraiment ça pub makasi pour la marche. Parce que ceux qui balinga parce que baza contre Marcelo. Bate belé balingi justice pour la Maman Blanche. Donc tant baza ko organiser bloc bongo vraiment il faut ba panzarango communication za la makasi po bate belé baya ndeti ngana na yeba ite so na yeba peut-être ngana ya donc bate tout balingi justice à moi so na pe ça veut dire qu'azaki moi c'est mon étoile et ça batu musu ba kufa kabake sans que makelele ezala donc ça zaki moi c'est mon destiné. Il y a un bâtiment qui est bango boité.
mutu mosusu ozomona simple boye yo kansensi so ebomi esili non ya bato mosusu aza na étoile moko boye donc soko obomi okomema ngambu donc génération de génération ya bato mosusu baboma bango boye te donc ça veut dire aki mwasi moko aza une femme de destinée donc aza mwasi moko étoile na ye ezoganga toujours parce que ezalaki jour na ye te bayibi ye ya koyiba c'est ça donc il faut azala condamné. C'est une bonne chose. Tout comme il a... C'est Léo. T'as qui discours à c'est Léo, nanani, ndenga le bail mambawera. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? A touché maman, a touché mampata, kenabana, makamusu ndenga lobi, qu'est-ce que t'en penses? Tenga déjà ko toucher moi si ya mutu ko toucher bana na ye naza contre parce que oui rason pas na mabe na ye tout le bakate que oui rason non aza mabe belé kutu mais je pense que ba règlement mususu faut esi la entre biso na biso na téléphone biso na biso et puis pas besoin kutu ya kutu na ba écran ko loba pose obima ingrat. Vous comprenez parce que vous avez un orchestre mutu na mutu asala yo d'ailleurs makamususu même mata oyoki o asalaki bo faut eleka na katimini pour ozala crédible donc ça veut dire que même ye moko aza sous crédible te parce que bato pour mutu asala sous confiance ezala pasi eloko bato babosanaka ntango ozotrahir mutu asala yo na miso ya bato mosusu ozala sous crédible te. Tout à fait. Parce que mutu obanga osala confiance. Vous comprenez? Dès que tu le na ya, le na poiti o, le na sali o, le na fingi o, le na. Donc ça veut dire que on perd de crédibilité. Ça même ba relation mususu future. Oh lobi comme melo tam susu. Voilà. Parce que bato mususu mususu ba yebi ote ba linga ba découvrir yo, mais mutabangi mbala moko. Et na bato mususu alinga mususu mistula. Alinga mususu tout la pezwa. Fiona la sepela na ye, il faut na prochain jour vraiment il faut. Aïe amoni mususu moi des ans mo bona ba émission nazo finga batu. Nta wazo finga déjà batu boy. Bonga. Alors finga mususu batu mususu ba lia ba mela ba ozomona. Ya omoni ba chroniqueuse et belé. Bazaki destiné ya kozala plus haut. Tellement ko finga batu bakiti bazaka parce que bazo finga parce que batu balanda bango ba olanda mafinga wana pona ko amuser un peu la galerie mais bazé sous crédibilité parce que muto vraiment za na masolo kitoko ezala ba masolo et des masolo peut-être yo le gros sali combo tant que mo fingi po finga rabatu ozanuka na niveau moko ya awa ozo comprendre oyebani na yo bayebi yo mokili mobimba bayebi yo kitu bayebi yo mais ozaka na niveau awa niveau wana ozana awa otikala ka awa mais ozala ka muto bato bayebi mais ozana niveau ka ya awa ozana niveau esusu teke yo ya niveau élevé non. Parce que vous êtes sous crédibilité na miso bato. Parce que moi bato ba finga bato ba kansaka na sali kombo na yebani. Moyebani me obano zora ba miette. Ba ozora miso ba 1000 € kaka. Mais miso muntu o ya respectera bato. Muntu aza miso yo zo kansaka yo en fait bato ba kansaka moni succès na ba avantage. Et il y a des choses. Mutumsa lekyo na succès. Detinga mutumsa o lekanga na succès. Ki ba yebi atala maka. Mais msonga côté ba avantage na leki. Vous avez une différence? Oui. Il y a un succès, mais mso azo gagner. Mso ga ba 1000 €, ba 1500. Nga mso na succès te. Même si on gagne 30 000, 50 000. Et si on gagne 50 000. On gagne ce peu qu'on bête à quelque part. Oui, 100 000 € pour 100 000. Mais même si
tellement ofingaka bato oza mpe na succès kolekanga kutu me babengi so esika mo bapesi oka soit 500 €, soit 300 €. Nana obénéficie. Oza na succès, oza na avantage. Oza na avantage. Parce que nasali choix moko ya respecter bato. Quel que soit le problème, je naroya na télé te kena bando finga. Na respecter déjà mutu. Et comme tellement facile. C'est ça. C'est un langage facile. Et les gens se... C'est bizarre. Ils ont quoi vent, ils ont quoi démon, ils ont quoi moi vent moko boui. Nga déjà c'est diabolique, mutu a finga rabatu. Mutu a manka rabatu. Déjà nga na ko approcher te. Impossible. Si on a vu que mutu a finga rabatu c'est fini. Parce que moni ko tambola déjà na mutu a finga rabatu. Donc ça veut dire que ba ochabino nyonso na bulle moko. Vous en ndenge moko? Si. Ah oh. Il faut tout le monde qui a la classe chic. Ni azo tambola na bato ba finga rabatu. Oh, bala mo beaucoup ba mélanger bino ensemble. Et on a déjà mutu dit oh banda o finga donc on va approcher nga kutu te na olinga te. Bonjour. Ça s'arrête là. Ça veut dire que si on a un bébé, c'est un macam. Bien sûr. Na si on a un couple, on a au moins 100 000, moins 50 000. Si on a un yo, maman comme t'as 2 000. Comme si on a un mouton, si on a PC 10 000. Bébé c'est un couple. Donc, on a un mouton, on a un bateau, on a un couple. Et bien, en fait, au ça, tu peux faire une analyse, tout ça, analyse, tu finis à terre. Tu peux faire conseil, tu constater macambo, mais sans que tu prononces injure. Est-ce que tu es obligé d'injurer? Tu sais l'analyse na biso. Et si tu finis à terre. Tu maman na yo, moi na yo, bana na yo. Non, on est sur ces autres na sensité. Tu sais, tu dois perdre de moi crédibilité. Tu dois perdre de moi. Tu peux de Magambébélé. Oui. Un webélé. Obi muto o sali son avion évité. Ok, ne voyage beaucoup tellement muto ba bloquer quelque part mais aime son muto au fingra yem taza na pas débloquer le makam. O sane. Comment c'est un pardon sur place? Analyse na ba injure, c'est pas pareil parce que ba tu muso moni ba kansane to sa ba analyse za au finga. Parce que na ba commentaire yo zolo banane tele boy fingi te analyse za tozo pe sa point de vue na biso sans que tu prononcer ba injure. Donc ça veut dire que analyse na biso mutu nyo sa ko linga ngote et ba to ba uzala contre et ça ba to ba uzala pour. Vous comprenez mais sans que tu finga ngana tala ba analyse nyo na sala jamais na finga. Mais batu ota na sepe batu ba fingi pe batu ba fingi ba yo zo finga nani zo manquer de respect non et ça en fait congolais faut pas en ouverture esprit ça la différence analyse na injure batu ba quand ça analyse des injures analyse que la personne qui est en train d'analyser voilà tout ça analyse les cas dans la société tout simplement. Et on est presque à la fin. Ouais na binatio skoyo ta sko makambo ya Cindy na maman Bilabel oyo za chanteuse yo okomi da na kana bango na minute to la longolo sexologue na longolo ne so na zongo so ko na casquette dans qui chanteuse voilà étant que chanteuse ce que tala ndenge comparé na oyemba na china oyemba to chite na album na oyemba Cindy na maman Bilabel na oyemba Koyemba ka ça compte pas trop. D'accord. L'album. Ça veut dire que Koyemba ka te ngom te sala artiste. Il faut taper carrière ya mutu. D'accord. Na Congo wana ba chanteuse o ba danger o ba lekinga ba leki maman Bilabel ba leki baza. O tellement wiki ayemba danger. Mais aime ça comme un niveau aime ça sali pas au biso to salité par exemple on a salité au bim album il y a 13 chansons mais aime ba danger au côté studio sali pe maramna c'est pas donné hein c'est muto côté studio sali 13 chansons tu ba beng c'est ba mi donc ça veut dire que eza courage moko boza donc ça veut dire que au sauter étape
même ata écartonné sikoyo te mais déjà œuvre eza wana parce que eza CV nanga ntango moto akolinga yeba Miss Tula aza na chanteuse akolinga yeba eloko nini nga nayembaka ayemba nini asala nini bakobeta mbala mo baarchive ebimi yo batinda na biloko osala voilà donc ça veut dire na déjà na CV donc ça veut dire que mosusu oyo bagrande chanteuse baza nango te ok bayembaka danger oyo bayembaka baleki kutu Céline Dion na oyemba ozo comprendre de carrière ya mutu yango wana nde bakontaka bakontaka ke oyo ayembaka danger koleka mama mbili abele oyo ayembaka danger koleka ntel non asali nini banda bani musique qu'est-ce qu'elle a fait la personne le musicien voilà ou musicienne l'artiste quoi l'artiste ouais. Asali nini asala nini abeta wapi bayebi ye na mboka nini donc ça veut dire que tout ça là nyonso wana ezocompte yango bato batika comparaison parce que eza eloko moko incomparable parce que courage oyo mama mbili abele aza nango yango Cindy aza nango te de totyaka courage toya malembe courage c'est-à-dire courage ça veut dire que carrière na bango c'est vrai que bato balobaki oh ayemba pa mutu yepa ayemba pa mutu non ntango ozoyemba pa mutu fo yeba eloko nini oyelaki wana donc ça veut dire mama mbili abele ayebaki déjà ayebaki eloko ya lingi mwasi ezala mobali okotambola te oyeba eloko lingi te non impossible nazo comprendre ayebaki il faut yeba eloko lingi mutu normal en général il faut yeba eloko lingi na vie il faut koyeba ko séparer vie privée vie nini donc ça veut dire que mama mbili abele azalaki pa mutu mais objectif na ye ezalaki ke nasala carrière na nga ozo comprendre ayaki pa mutu po mutu analakisi nzela mama mbili abele awumela te asala ba 10 ans pa atabula ete je pense pas asala nika miso ba 5 ans tanga moni ke non nakomi siko na capacité parce que ngai but na nga eza nazala artiste donc ça veut dire que ba œuvre na nga eyeba na mokili mobimba tanga moni ke non formation pas tabula ezalaki neti formation en fait artiste ntango ozokota na orchestre mutu yebaki na okende orchestre wana eza mpona apprendre quelque chose eza formation yakoka biso to tosala misini ya biso biso moko boye oyebi ona sinyeka eyoma mpo naza na batu naaki na bacapacité ya kokota mpo orchestre ya mutu parce que eza choix moko personnel oyebi non okota orchestre ya mutu okota orchestre mpa mutu naza na besoin basaka na esprit na nga te naza na besoin bautilize nga te naza na besoin basaka na nzoto na nga te donc ça veut dire que nabi non oboso okoti na orchestre mutu nde fo basaka na nzoto na okoti orchestre mutu sikoyo na bajolibilité oyo nga naza nango soki bakitanga mokali ozo oblige te mais baotielo makambo na mesa ya bi bon soki olingi oyo te ozwa oyo te ntango deja oyo orchestre mutu bayebi eloko oyo olingi d'accord ntango oke orchestre mutu chef d'orchestre wana ou bien patron ya orchestre ayebi eloko oyo olingi ayebi koyeba oyemba ayebi ke oza na besoin bayeba yo ok d'accord sikoyo eloko ayebi eloko oyo olingi akojoue nango d'accord yango wana nde eza chantage na ye po ayebi ke ayebi eloko olingi to bamusicien nyonso to eza wana balekaleka wana bachanteuse ayebi ke oza na besoin ya oyo mpo apesaka yo oyo il faut oyo soki olingi oyo te oyo mpo kozwa yango te makambo so eza teke aoyebi biso yango tu verras par yo mo oremarkeka ke non lowa yo mokadi olingi okitisa te omona oyo mosusu bazokajole ye collègue na yo mosusu bazochuchute ye banini baotia yema na à la hauteur oyo ke motema no mpe ezosala nga ona yembaka danger
C'est compliqué. Hein? Ah, non. Donc, ça veut dire que yo mo autant on a que collègue na yo bazo matisaye na ba niveau likolo. Yo mo talika obi pesa mon passage. Mukadi kaka. Mukadi. Obi ko kita mukadi on peut ça na ba regret. Quoi c'était que ya bolingo non hein. Bah oui parce que tu fais quelque chose par intérêt, tu sais que voilà. Mukadi ya olinga mutu. Ezama seka sentiment. Kita mukadi chérie, oh mon amour. Mais mukadi oh ya muto lingite. Mo kitisa mo mo matise mo. Ozo kitsa ona ilongi mawa. Uko tu na pena longola. Polo banote, polo batete. Na bien. On monte dans la question. Na bien, mukadi muto lingite. Et comme un kilote. Na longola. On m'a voulu mukadi. Tu veux que je me déshabille? Et là on est tine amana yawa. Au moins un peu mouton pas zo zela ko. Si on a minute on so mone vilain moko. Mouton lingite. Ba comment vilain? Ataza kitoko. Ataza kitoko zo mone ka o mone do forme modoko. Poso o bambete loko. Vilain na solo. Ataza solo to como. O mo ki solo mo ki mabe ko mo. Oh no so biso ka. Na biso yango mwasi il faut bimana. Il faut linga. Yaonga vinanga. Pona sa eloko funa lingango. Nako uzatina sa eloko na regret non. O kita mukadi ntemba regret nga mukadi zo kita ga. Ba ibisa kana komana nga médecin nga ni mama oyemba. Emo tele no mutu ngo apeso kanda mo. Mukadi nga nzambe. Ba regret ya on a bien. Mi ba il faut linga basi ba linga bino bo sala bo en fait bo linga raté bo bimana bo sala basi ba chantage moko boy po il passe moko bozo bimana muto lingite ça passe mo kona bisa yo eza viol si pana yo donc soko bimina ye tant bozo kende na biso ozo sukola donc ozo linuko ozo nika ozo mona ka on dit salité ozo longwa te omona nzambe regret na regret yango mobali il faut linga mwasa linga yo kolinga teke o bimana mwasi po profiter na mwasi non parce que il y aura pas si moko boyo et monsieur si la raté monsieur ko on va na pas c'est bon monsieur 10 ans 20 ans kapo okite mukadi mona mutu mo boye il fallait pas. Si on peut se cause, et ça et foutu au pelote. Miette. Pourquoi vous avez besoin? Il y a un parcours et la bonté. Ok. Parce que tant qu'on a bande musique, la proposition peut y avoir. Mais dans le parcours et la bonté. Parce que il faut ça le choix. Oui, dans la vie, il y a des choix. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des choix. Ça veut dire que Nandimi album nanga et ça nango 10 ans parce que l'album banana banana 10 ans. Donc ça veut dire que ça les a choix on na sala na linga ki donc ngamoko na sala ngo malembe que na leka na parcours moko boye msusu que tu regrettes après quoi. Et au baby ça vision nanga monsieur ko baby ça image nanga na zana ngo pona mibali parce que sur l'équipe déjà na parcours à bongo aux na confiance en mibalité. Donc ça veut dire même bolingo. Sur les qui na parcours oyo ba kitisa yo mukadi sans consentement na yo. Ça veut dire que même bolingo il y a solo soke yé. Ozo na valeur te. Et comme ya keba. Et comme kaka muta olingo vraiment solo mais ozo kansaka ba msusu azaka ndeti ba misusu wana. OK. Et baby ça elo mo boy. Ya on na linga ki na garder amour pur. O ngana zanango soki bolingwa solo yé il faut bénéficier nango à 100%. OK. Que nyama mo boy yu mamo boy asali singa makamo parce que ngana linga ke loko non. Je me suis concentré na bi non, loko na lingi et loko il faut na sala, il faut e uta pa nanga. Donc ça veut dire que je me suis nandima nanga msusu ba injure que entela lekio succès boya nzoto boye
ba journée ezalaka na ndima yango mais nasala eloko na nga proprement dignement et puis nga moko nzoto na nga na se sentir que je et suis puis tu es contente après qu'en fait oui tu te sens tu es fière de toi voilà ça veut dire tu es que fière de album toi au mystère c'est ma fierté Mhm. parce que na boya ba makambo ebele donc ça veut dire que na sacrifié makambo ebele pour nazala propre Mhm. eza na osala na nga ba album mosusu mais oyo ezala toujours fierté Mystère. na nga et mystère on appelle ça comme mystère parce que il y a ba histoire ebele Nakati. Il y a nakati. Vina- et a vie na nga D'accord. e musuka pona ba chanson na yembi na kati te mais histoire kaka Mhm. elo oni na leka Po elo là oni na na compose boya là na composé nzembo na leka qui n'étape na leka na mo étape boye, inspiration et puis même ka pona inspiration te même ata ba proposition mosusu o na boya makambo ebele na boya pona zala propre lelo nde tozana yo tozosala émission na ben Nani, super Mistula tozonga eloko ya mama mbila bel moi te tobimaki tete elingi yo oloba obimi yo moko elingi oloba boye. Elingi oloba mama mbila bel bakocompare te parce que rien à voir na Cindy jusqu'à présent malgré elle chante à merveille ayembaka kitoko mais aza kaka na orchestre ya quartier la te. Donc, ça veut dire que maman Mbilabel déjà longwa na orchestre tabule ezani. Friza. Friza. Bilo mwande wa. Friza ameka ko sala carrière na ye en solo pe et Simba. Pas Friza tikalaka à 5 ans. Déjà formation papa zu formation papa eba ke loko alingi. Ayebaki ba objectif na ye carrière na ye ba ndenga omemelango. Pa abina il faut ce comme c'est le moment. Orchestre mutu bako vanda te ko vanda ka 20 ans 30 ans. Non. Mais yeza mbali na ita otika okende. Mobali na ye sikoyo na ebandelezaka viol. Ozo comprendre? Ozongi makapo. Oui. Mobali na ye nde eza sikoyo. Mabala ebele na Kinshasa wana esalama na ba viol. Moi ozakile ba osale viol. Les bandelezaki viol. Donc il y a de gauche à droite, tu n'as craché ba mon angate. Ibandeli ezaki libala te ibandeli ezaki viol tanga yaki bakata ki mukadi ya ukata. Siko mutakati déjà mukadi déjà à côté déjà na kati osani. Tika. Utika ligaga. Libandeli ezaki viol. C'est simple. Donc beaucoup comparer parce que il y a toujours un orchestre à mutu. Même à mobali na ya aza orchestre quartier la te na sali carrière te que tout ça que Cindy oh nani boy non Mbilabel malgré la longue à tabouler mais quand ça carrière na ye moko ils ont ba chanson o ya sala ya tabouler été a meka ko se démarquer ye moko bande moi ça la phénomène ya ke na ye oui bien ngote a sala ke ngona na Friza te parce que yeba ke lo kwa lingi. Donc, Mbilabel a sali ba album ebele. Et puis Cindy a sali no ba album te vraiment que ozo confirmer que o banzembu pendenge kanga neti ba beyanga ba nani non. Donc ça veut dire que donc bozo linga bo comparer, ezaka bozo comparer emsusu na fanatisme. Même ata ezaka to likambo ya jaloux te, ezaka likambo c'est clair. D'accord. C'est clair. Même oyemba kitoko mais carrière nde kontaka. Eza voité. Courage oh maman Mbilabel azana ngoza courage Cindy azana ngote Cindy azwa courage ya kolongwata lo bake non même sans lui je peux avancer mais Mbilabel azwa courage wana azwa risque parce que kolongwa pas tabule wa sala déjà kombo kolongwa pas neza ozozwa risque et puis risque wana n'importe qui ozwa ngote et puis n'importe qui ozwa ngote la preuve Cindy a okozwa risque wana te. Mbilabel azwa. Donc ça veut dire que musique eza parcours ya ba combattant. Tant oza artiste, tala mutuni oza combattante. Et ala ba risque msusu ba musicien msusu ba zwaka, eza ba msusu ba okozwa ngote. Eza risque, eza ba risque musique. Le monique o fali a longwe a kesala orchestre eza azwa risque.
musicien aza na orchestre moto alonga andimi alongwa sala eloko risque. Et puis eza risque et simbara ba risque monsieur peut simbara te. Mais l'essentiel, oui, l'essentiel que moto azui risque. Musique il faut risquer. On va na teke ozo bagake ozo bango zo risque. Pour carrière à Cindy ezanetike moto oza sir na yote. Ah ouais? Oui, parce que maman Bilabel azaki sir na ye abiki na beauté. Na na voix. Danse na yebi danse. Donc ça veut dire que moutami tali amoni ba capacité na ye amoni atali côté beauté, atali côté danse, atali côté chant. Atali côté pe ya ko solo la parce que ko solo la pe ça compte. Ils ont artiste ba yebi ko solo la, il y a artiste ba yebi ko solo la te. Yebi que muto yebi que so tike ye mo ba yebi ko solo la te. Parce que musique ko solo la pe c'est très important. Donc, la capacité, oh, maman Bilabel a zanango, Cindy a zanango te. Ok. Cindy a zaka na voix. Et puis, yango ana Kofi a tomba amoureux na voix. Parce que Kofi a za mutu moko a lingi musique. Ozo pas Cindy a voix d'abord. Ça veut dire que mobile a tombé amoureux d'abord na voix. Ce qui m'a comme ça, mais après, d'abord voix. Le lot, Cindy, voix, je pense que Bolingo est sauté. Et parce que, qu'on fait ça, on doit la musique. Parce qu'on a vu qu'on observe, on a vu, on analyse tant ça, on fait observer, à ça, on doit la musique. Donc, ça veut dire que ça, il faut faire un choix à opposer la musique. À ça, amoureux, il y a voix. C'est quoi yo capacité maman Bilabel azanango za la beauté za la danse za la solo la Cindy azanango azanango ta indemnité un demi azanango te ozomona donc eza ko pona zuwa te eza logique parce que musique il faut eza la compagnie na makambu ebele musique ezaka te artiste soki ezalaki bongo te mais artiste nyonso to ka artiste babima so moni ba misusu ba bimate parce que musique est accompagnée à makambu ebele ezalaka voix te la preuve que na yebisa ki o ba tebele ba na voix ti suko ba yeba bango pété parce que musique c'est pas que la voix d'être par exemple Fali malgré voix mais à ça là ba effort ebele vous comprenez ayebi que non naza artiste ni na artiste ba yoka ngala ba mukilebele ah nazo ba cours à français nazo ba cours à anglais et moi des avantages na ye parce que ezana ba mboka mususu po ba bengisa artiste ba otala pe ba capacité ba artiste lo ba anglais donc to bengisa artiste mo congolais o ya ko lo ba mo français o ko lo ba mo anglais. Parce qu'il y a des artistes il faut se présenter, il faut nini. Il faut faire un choix. Entre qui et qui? Entre qui et qui? Par exemple, il y a des artistes dans un pays anglophone. Bon, pour na ouais débrouiller na mo anglais te muke et on est à la tu makamba succès te. Ils ont makamba capacité artiste. C'est que ça va comparer le quoi Fali ce qu'on a nani ba ko beng ba to beng ça ba ti ba ngo ba sala ba choix kuna. D'accord. OK. Ba non, faut to beng ça artiste moko ivoirien, to beng ça artiste moko ya congolais, to beng ça artiste moko ya tchadien, ya zambien. Ça veut dire que ba bon, na artiste to beng ça nani to ko beng ça. Ba siko ba effort à mutu ba capacité à mutu. Wana kutezala ngote okisi oni ni te bito lo kwa baluba akoti su tuluba su anene azo comprendre yom tu so lobisanga ozomona kapa yango artiste ndetinga na bimisa album nanga na yebiki album nanga simbi na Nigeria parce que album vous constatez que do bimisa album esimbaka na Congo yo emsusu che mutema na Congo emsusu ezo yokana nango na mboka mo boye na mboka mo boye so pe na mboka mo boye yo kutuna no oyebi okipa kutu mboka ngote ezo yokana nde kuna siko mboka ngo ba anglais
Osani. Il faut apprendre anglais moko donc il faut avoir 4 professeurs pour oyebi que ça un avantage na yo. Yango moni eloko fallait à ça là. Ça veut dire azana ouverture à esprit oyebi que non musique na ngezo simba na bamboka moko boui. Bamboka na ba anglais, bamboka na ba français na osani na sala ba cours. Ezate que linga les amabe. Non, et pour un avantage na pour gagner plus. Il faut s'adapter sikoyo pour la carrière nanga et kende liboso. So rolandi bien l'artiste oyo ba yebana na Congo. Ils ont artiste ba qui na volonté à apprendre la langue. Il y a artiste ba ça qui fort, ya ko s'exprimer bien na ba plateau. Ils ont artiste belé ba ça succès na Congo ba tika local. Parce que ba ça na volonté à apprendre te. Dites papa il m'a ça la succès. Bien sûr. N'a pas pote parce que papa va s'exprimer trop bien. Volonté à s'exprimer parce que qu'on s'exprimer il faut aux autres professeur oh ba ko l'action nini ko se tenir. Yo mon arrêté ba soro bali mokonzi. Même au yeba ki ne ya rolia na tablette ba ozuela yo ba professeur ba ozuela yo ba formateur Congo te. Hein? Na Congo te. Na Congo te. Te bata Congo te. Na monde te bango basala ngo te. Muto ba nommé siko akomi nini azo muto la xende na obtenir na table comment tu vas marcher. Voilà par exemple. Voilà ça par exemple oui. So ngo kota so koti so neti prince mora sepeli na yo azwa na cité oyebi ba bezalela na nini ba ngoni na côté ba prince ba ngoni royaume na royaume oyebi ni ba se tenarate ba reprendre yo si bien sûr pour nini ozala l'un de leur oui. Bah que non, on se tient pas comme ça. On se tient pas comme ça. Bavanda boité, bavanda mais ma faire kuna eza ba moi mais la ba faire. Comme ça. Voilà. Non madame, il faut tenir vers basimba ngoboy. Ponini, yo porter l'avantage na yo ke na ki na famille pasi, na yesu na famille mbongo, nazo obligé. Aux obligés. Naza. Et puis ba olemba o te ti kolokoka. Yango moni ba fallait à ça là. Pour un avantage na exactement pour s'appeler sabat pour un avantage na pour avoir contrat il fallait avoir professeur anglais il fallait avoir professeur anglais pour avoir avantage na pour signer ba contrat et un ba contrat monsieur yo faut tanga ben bien sûr on les va tanga otikate avocat tangelo ba contrat signer ba contrat non yo moko déjà il faut y ba tanga ba contrat na yo oui ça tu as raison donc exactement que oh, pour il y a ça complexé non ils ont pour un avantage tant qu'artiste. Les longs années de bimsa album nanga ils ont ba langue mususu faut apprendre en bang. On sait jamais. Faut nous avoir professeur qui apprendre nga et puis qu'on s'exprimer. Et là on est au loba et là on est au vandela. Il faut bateau ba expérimenter ba la comment te tenir. Bien sûr. Je suis obligé. Pour carrière na weke de liboso. Aucun sika mo boye ba mi kondika ba homme d'état baza. Il faut y ba nene se tenir. Comment t'habiller, couleur, nini boye ou styliste, tout ça là ça compte. Donc ça veut dire ba détail, être artiste, et ça ba détail il faut qu'on respecte, il faut sur lingue avancement, il y a carrière na yo, et ça ba makambo. Il faut ka otika la carte locale, ko tika la terre à terre te. Il faut qu'on apprendre. Volonté ya ko apprendre wanande est très important wanande ngana sepelaka nango pas fali volonté pas parce que asala banzembo kitoko pas parce que ils a volonté ya ko apprendre parce que fali tanga banda na quartier latin je pense pas que à retenir conversation en français non mais si ko zo que même en anglais à quoi ko s'exprimer donc ça veut dire que volonté est très important yango artiste boro qualifier bango ka ate na ba album na ba oh ya sala non vota la rapé évolution
Qu'il était hier. Il y a ça 18 ans. Et là, on est à porter, et là, on est à prendre, et là, on est à bénéficier, et là, on est à acquérir. Ça veut dire que tout ça là, ça compte. Ça veut dire que Cindy a comme un niveau, on a avancement. Nana comme un niveau, on a toujours comme ça. Azo tepa. Azan simbele télécommande. Donc ça veut dire que Azan a yebi non prix ya kwanga te. Dete ngana yebi prix ya kwanga. Yana bato baza toujours chez les parents. Ba artiste blé baza toujours les parents yebi prix ya kwanga te. Dete ngana yebi prix ya kwanga. Pona yebi déjà ba effort nini ngana sali pour album ebima. Et ça artiste musu effort wana yebi te. Ya yebi ka ba benga ke ntele ya utene ntele mais a yebi ba effort wana te. Donc ya ngana peut contacter, c'est ça. Très contente d'entendre Miss Toula, comme d'habitude. Hein. À Betty Babordure, à Matimo Batrota, tout le monde 5-6 personnes à Kitty à continuer autoroute. Donc, au Alingité, Yassi Kezate. Qu'est-ce que tu as à dire? Ton dernier mot, on est à la fin. Dernier mot, pour ton zonga sous. Tes derniers mots, on a l'élo. Pour la lélo? Pour la lélo, qu'on zonga ton zonga. Ça, c'est ta maison. Pour aujourd'hui, pour aujourd'hui, Lélo. La parole est très importante. Comme nanga. Oye pas nanga. Mon nanga sugeza kaka. Apesi Riva Ngombo. Riva Ngombo. Yé mutazo soutenir nga pe moi muke vraiment. Obi na musique, kozana bato ba soutenir yo baza sou mingite. Donc, ils ont tonton vraiment à soutenir. Et on a vraiment appelé ça salam. Riva Ngombo, na madame nae, et Sika Bazali. Et puis, bientôt aussi, on a la conférence de presse. Donc, voilà. Il y a annonce qu'on appelle ça. Et puis, Bozoatan. Boyoka album nanga yana banzembo ya kitoko makasi sona mo wana muyombe pete zobima adi na yebisu suka koza muyombe ya kitoko na yebisu koza mukongo non na sa mo nera ba kongo na ba badi mo kuna ngabi et comme na kiyomba na yebisu za kitoko koza mukongo ya kitoko Ah bah oui, il faut bien le faire. Non mais non, bangala babimisa baluba, mais pourquoi pas Mukongo vraiment est bien boy. Est-ce que yebi que banzemo ebele ya bakongo ezala mimi banzemo yango ka babina na bafeti on peut venir na matanga. Bakongo. Remarquez. Ezaka yango matanga. Kimbembi na bango wana yango pe beta na feti yango pe beta na matanga sikoyo so bimisi moko penda bo bakobeta ngo na matanga te c'est une bonne chose mais lo kana osenga na bakongo faut pas soutenir baluba ba soutenir baluba do sala nini te tribalisme te mais il faut pas soutenir pe ba artiste neti ba oyebi batabandundu ba soutenir makasi mais lo kana remakande ba Congo vraiment côté ba ça vraiment na ba soutien te Baza trop réservé, trop nini. Donc, balongo l'esprit, on est trop. Faut so moni maman artiste pour soutenir. Oui, que tchala moi na ba soutenir les amis baluba. Sikoyo zobenga ba Congo, ba yombe, ba tando, ba Congo ba Congo en général. Boya. Oui, raison ba soutenir ba tabandundu wana ko de blague était. Et là vraiment donc ba congolais mobimba ba soutenir nga. Mais en particulier, vraiment, nalinga ba Congo va changer mentalité wana. Il y a trop. Kangama. Baza vraiment l'habitude de soutenir. Keo te. Baza trop. Batala ka ondena musika. Bazo banga. Wana balongo l'esprit baza na ouverture que tout soutenir mutu na biso. C'est très important. Et là nga za congolais Congo mobimba ba soutenir nga. En particulier dans obeta c'était pour ba changer mentalité ba Congo ba changer mentalité ba changer ba longola façon de voir les choses ba za que non so ba moni oya bango pe ba tira pe loboko mais ba Congo ils a vraiment c'est très difficile ouais au kana ba un album ya kitoko yango mystère bo savourer yango vraiment ya ba nzembo ya kitoko on a 8 ans
Donc album oyo eza mwana nga liboso. Donc le eza mwana liboso toujours azalaka na mwa ba privilège moko boy. Et donc bo temps oyo kango et ça bien bo s'abonner et ça rend bien. Merci. Voilà son dernier mot. Aseki Singa Kangape, malgré que je suis éprouvée, j'ai perdu ma petite sœur. Oui, le mot pas stress. Comment? Donc, c'était Miss Tula, comme d'habitude. Miss Tula Peso. Miss Tula, naba, oba yebinga, mais comme on a un artiste, Tula Peso. N-T-U-L-A Peso. P-E-Z-O. Comme on a un artiste, Tula Peso. So, betin Tula Peso. Et au bimanango pour mon avanzembo kitoko. En tout cas, yo. Et pourtant, bah, on a on a bien été. Congolais. Congolais, faut et pourtant, Congolais, faut A, B, C, D. Il y a un linga ba kombo no sufuna tanga ngopo ekota ba ombela matui. Muni ba Congolais so ça o ya net parabole on dit ba o ça ba yo côté ba ça semblant. Nga tete no ba likambo ba ça net ba comprendre. Nga me faut comprendre bien. C'est une bonne chose, comme je dis, je suis éprouvée, mais quand même, elle m'a fait marrer, Aseki Singa, et salut-moi. Donc, merci beaucoup à la régie, merci à mon président Miguenyema. Nous sommes là encore pour vous. Dis-moi tout. C'était avec Miss Bongoté, tout la Peso. Yo ben non Miss si tu veux, mais na préciser pour toi ba lukanga na YouTube, ba mona ngamba moko parce que kuna Miss Ezate. D'accord. Ouais, mais toi tu peux m'appeler Miss. Non, non, le papier tout la Peso, on a pas luka peka na tout la Peso. Tout la Peso. Tout la Peso. Et nous sommes ici dans Dis-moi tout, Solo la vérité. Pardon, nous sommes sur mon plateau. Dis-moi tout dans Solo la vérité. Il ne faut pas que je dise les contraires de choses. Il faut dire des choses bien claires. Et Awa, c'est mon président Miguenyema que je dis merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de travailler avec lui. Et je vous dis, cette chaîne, ce plateau reçoit tout le monde. Voilà Miss Tula qui était là, chanteuse, sexologue, tout ce qui s'ensuit, elle est tout. Elle, tu peux poser toutes les questions que tu veux et tu auras tes réponses à toi. Donc, recevons les pasteurs, les chroniqueurs, les tiktokers, tous les comédiens, tout le monde. Vous avez des témoignages, venez ici. Si vous avez quelque chose à dire, venez sur mon plateau et on va partager. Ce plateau n'a pas de sponsors. Là, nous cherchons des sponsors pour ce plateau. Dis-moi tout. Alors, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité